m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe Kakanenge, nous voulons savoir, émission Oirataka, jamais la banda Konabino, Nalobate, Aina Koloba. Nanko pona bino ndebo tinga inaloba kasi tika naloba pona mokili esepela bandeko ai kasi na bandi émission na ngai liboso na bandi émission tika na pesa ba basunga champion local na mweloko ngaba mbote esala bien makasi kasi na lobi boye viens à Prosper Bakine mwana de la sa tongo les seuls partenaires ya nous voulons savoir okizua Kokazua te kasi so yo poli ko ba partenaire benga ka to beta bakati sala bien makasi ndenge moko na lobby ingende ingende mwana ya France ya solo babi arbitre international la gazelle papa social dit idi ingende batika yo poli kibango e bele na France kuna donc ndenge to lobby moko mala batelo lo batelo lobby ke na banani na bosani bakomo misusu mais na boki ni klete kapende les seuls moteurs le qui non ya champion banda masolango et qui est kitoko makasi kapela di nickel kapende donc maman na Marcel Marcel ni masuka Marcel masuka na bani na émission ko ba msuku simandelo bile boki papindo nga le voyage choix ezate papindo nga le voyage choix ezate moto abonga na nzunzu na emoko na bande émission te yo ba ko champion ka ba bange belé yo ka ba bange belé na stopper na doser na teno na C na teno na C to ba na émission donc boka ba msusu nasima na bandi émission mais ko banda wete na tano moko komba moko isala biso bien makasi papi nani papi nani papi fala afu je m'appelle Maboko Yanzambe makamangwe bembide titi liongi mokonzi na ngai titi liongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka
Je m'appelle Maboko Nzambe na zongi na plateau na ngaka sipo na sabino nini. Ta on a lobi papi fala na lobi na lobi o nani esali ozua kasi côté na zali kuna émission oyo se pesa nani s'appelle ici Aimé Tukudi. Et s'appelle ici Papi Tukudi. Il s'appelle ici Pichu Tukudi. Il s'appelle ici bon Tabita Okako P Rite Tukudi. Kaka ndenge ezalaka vraiment Papi Tukudi mes condoléances na bino po bouti okufela moko abino fiston Tukudi vraiment esali biso passe mingi to leli na bino elongo en tout cas esali vraiment biso passe ya solo cast na ndie biso ko lobaki mingi to lobela nani to lobaki ebele mais lokamba sibolit bana bani bana sola sibolit. Je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. To leka. Nako kate émission na ngai te soki na te combattre. Na kata émission te kasi na te na combat moko. Pona SPL Sabino na te vraiment combat ya 6 couleurs, te 6 couleurs. Combat Sibaga. Donc à bêta qui le moutouko moïbe pour malheureusement pas gagner qui est à vous.
Je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. To le kati. Voilà, c'était excellent. Excellent. Petit chinois. Deuxième coup de sifflet. Et voilà, deuxième coup de sifflet. Tobasso. Voilà, tombé, il a tombé raté. Voilà, une de Basso. Tout peu de récit. Toujours la malmenation des petits chinois. Voilà mon papa colonel Chacobo Sali, mon petit. Tobasso. Abani Makabi. Deuxième tour de sifflet chez moi. Troisième tour de sifflet. Voilà, c'est passement. Il y a des métals dans les États-Unis et il y a des gens qui ont été tout derrière l'union sacrée de la nation. Il y a Issa Fibo et Tigala Fibo. Tombé! Tombé raté, continué. Et tout le monde est le bar. Et Amani, il a des Basro. Abandonne le Basro. Deuxième coup de sifflet de Basro. Troisième coup de sifflet de Basro du 4e Kassavobo. Quatrième coup de sifflet. Cinquième coup de sifflet. Il y a un continue jamais. Maman Balola Hervé Isaï. Papa Batikala Simata Balandaye Hervé Isaï. Motazana Makambo ya bien Balandakaye. Voilà, c'est de Basro. Tombé. Une, deux, tombé raté. Aux en appelés ça de gagner Télédo. Papa Hervé, ça m'a petit affimé de Balandaye. Papa Hervé, Hervé Isaï. Et Amani! Quelle efficacité! Maître chinois, il a de Basro. Nangala Kisaye Makaboyo. Deuxième coup de sifflet. Une de catcheur. Deuxième coup de sifflet de catcheur. Troisième coup de sifflet de catcheur. Quatrième coup de sifflet de catcheur. Et voilà, ce passement entre ta 4 catcheurs s'apprêtait. Les gars. Tombé. 1, 2, 3. Voilà, c'est de Basro. Voilà, c'est de Basro. Voilà, Kassavoudou. Ne tombez jamais. Et voilà, et de Basro. Je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. To le kati. Bongo na la banini. Kotoza kuno sepeli na koma makasi kasi. Na ebisi bino ke vraiment tota na komba moko ya lokamba siboliti to mwana nini. Lokamba siboliti. Bana bani. Bana sola siboliti. Sola siboliti sepeli sanani. Sepeli sibongo. Kalebo Matoko, Génie Chotape, et c'est ici. Bongo famille et Mba Mobimba. Côté Bazakuna, c'est peli soutenu ma tété. 4e mairie de bonhomme de Zo qui wana okuta. Famille et Mbezaka, Tala Monene Makasi, Dia Konena Kinkole, Kuno Sepeli Makasi, Otozali, Magi Chotape, Nabosanite Bongo, Hélène et Futo, Bernadette. Et c'est peli sur Makasi, vraiment Kotozali. Tota combat le Kambasi Bolit. À vous!
Je m'appelle Maboko Nzambe makambo ebembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. Oui, je m'appelle Maboko Nzambe, je m'appelle champion local toujours Maboko Nzambe kasi. Na zo rappeler binoke. Bato ebele babengaki ngai balobi champion local émission ya la reine Shakira Sankimaki émission la reine Shakira Sankimaki. En tout cas, tous nous émission na moké botala ndenge nini tous nous ndambu kaka ya moké toyoka message ni alobaki et puis tous on a plateau na biso et bongo to tsaba combat ebele et bongo to kata émission à vous. Je m'appelle Maboko Nzambe makambo ebembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. 18 jours. Dans 18 jours, 17 jours, la reine Shakira a gagné. Dernier jour, na biso, qui jour Oyo, il y a combat final, Tobunda qui gagne, j'aurai ma championne d'Angola. Avant, tout comme on a place au Tobundi, combat final, président, il y a fédération, il y a Angola, à qui consommation hôtel, pour biso de Tolongwa qui Congo. Tu te kende qui Angola, combat zala qui biso te baki qui fédération Angola benga qui biso. Donc on a combat et zala qui na manager ou manager qui combat wana comme on zala qui code amboka 001. Ouais. Ndenge ba manager bayoka na kana batu na ba organisateur biso ba clete to yebite biso to bika ke mutu oyo azo kipe biso ezali manager na to ki 001. To comme Angola ne bandeli vraiment to zala ki bien 001 yamba ki biso bien ko lia bien ko lala bien to zala ki vraiment à l'aise. Maintenant to comme na basuka avant ba dernière place to bondi ba dernier combat 001 vraiment à l'achat ki biso. Abandé ko kipe biso lisusu te ko lia to koma ki na difficulté ko la le koma ki na difficulté tandis que combat auto yela ki est dans 2 semaines poto bundana champion ni Angola wana Josuan autinda lisusu te bokomi banetike to komi banetike na kati Angola ngai li passe en inspecteur ozape na famille kuna te mutu te na kati Angola la première fois no ki Angola na vino yango première fois. Merci Zozo wana qui la première fois na ki Angola na mon Angola zaki première fois nanga mais déception ka pona atika ki bino na temps atiki biso président ya fédération papa Vwemba Antonio papa ya Juriema papa na yo aboti yende président ya fédération to koma ki neta ya faiblesse to daki suna choité aki conception hôtel amemi biso sikoyo na ndaku na ye ndaku wana to koma ko fa na ndaku ya ba adversaire ndaku ba Juriema amen président amemi bino na ndaku na ye o ya adversaire na yo mwana na ye avandaka to mo vande sika et puis muta pesa ba kisi ya mwana wana papa na ye. Donc la que tant que tozo ko tozaki déjà utilisé dans ce napola qui combat pour na kozanga makasi te donc na zide belema mibale oui ba utiliser ki na kata ndako ya ba Jurema ya mibale opola ki pete parce que bokitaki bino mbale la ring ya misatu combat ezalaki na kata lupangu ya ba Jurema. Tandis que Angola na tambole zamboka kitoko parce na ba stade ya kitoko combat international ya munene bongo champion ya Congo na champion ya Angola da combat international to ko mundangwa ta na ba Omisport na ba stade ya Mikie na ba municipal bazana ba combat place wana ebele na kati ya Luanda to ko ta place moko place bomba solo laki il parle mamba politique et bando sala ba réunion kuna moyeto bunda kuna ezalaki te bazalaki pe capable le quoi place wana ezalaki occupé balukela biso pe place mususu auto kokai ko bunda po ba bar pezala ba salle de fête pezali na kati ya Luanda ba salle de fête kitoko za po na suka le tozo bima na moni to de fête nini ba jeote ba bunda combat et tout ah non ngaza mboka na ngaza na ba dirigeant na ngaza na bundi combat le ona kendelaki combat retour ezante ba dirigeant na ngande ba koloba lokwa mwana biso kendaki kuna mwana bino pa ya koto soki ba manager ba komuna na ba kozana na sima pona combat retour po ngati sikoyo nazo ndima teke na polaki combat wana sikoyo la reine Shakira moi si à toi Makiki la femme de vengeance avec oyo Malé Malobi Shakira kisinga soni opolina kitisi drapeau ya mboka. Donc aleli abi mais malgré avec oza kachezo ya lingaka mingi vraiment esali mtema passe ko tazali mais ngina tuna tangu manager atiki bino pourquoi pas vous décider bo bibana bino ka bozongo bon tozala ki coloniser par rapport ya
ya fédération ya Angola biso toyaki na Angola na compte ya Angola na compte ya Congo to bandaki kobenga ngai surtout nga na bandaki kobenga pe bakonzi na ngai ya CG Arthur abandaki kozala tout le temps informé CG nazobela poti na bundai pe malade komba wana zaki pe malade l'émission sur batali na ba émission ba mona ke la ran chaki azaki malade nazaki vraiment malade na ozo pe na mona ku fanatique na moko abenginga champion ka kene na agence na otinde la chaki ba kisi et voilà en tout cas empereur oui to la tinde nga ba kisi ya komela makamtu nazaki wana ba organisateur ba occupé te mais ba fanatique ba komiko occupé kacheza na bango ba ya Fredi Ngoma déranger boy atindelo mbongo esungio pe na donc tozaki na bato babande msu kosunga ezaki na compte ya manager te faut que soit omoni mutu nyonso ko kofutela na mutu msoko mona fanda na hôtel afutaka chaque jour na hôtel $100 alala na hôtel mais aza na courage te ya kokangisa $1000 pas andaka kofutela futa par mois donc mutu ko lesa même mutu ko ndima te ke azwa disposition na futela ko hôtel po beti ya mutu za place azola la place obokoko na ezo hôtel chaque jour il faut mbongo bimaka donc l'hôtel tout ça qui on a 10 000 kwanza chaque jour. 10 000 kwanza c'est presque $150 je crois bien. Donc on offre 10 000 kwanza chaque jour hôtel tout ça là qui olia biso moko makamtu biso mone bandeli papa biso pendant ni 00 na nda otinda après ce que papa wemba ye kozwa charge asape mutu ataki na choite aye ko ngola biso no hôtel to ke panaye tant que panaye donc ne peut occuper biso kolia makamususu mais eloko ko pesa nga Shakira pasi ezalaki ke to komaki abandonné to komaki ko sala oyo président ya fédération ya Angola azoloba ataki pa biso yo okopola kaka pasi tozaki lisusu na force te toki na bikena féliciter mingi na ko féliciter adversaire na jouer mais ça un bon athlète azobunda kitoko aza pendant félicité abunda bien azobunda bien sans compter ba kisa papa na c'est un bon technicien ya moi si azobunda très bien makamutu bien mais ngai na komaki na faiblesse de boso ya jouer ma pona no vende pas bango tam susu pe na ebite le puta na na singana kanga pona sokola ya mama bango tam susu ni ba chena nga fia sa ni jouer maliaka no ya mwana ina ba tam susu na faiblesse tam susu et suis ba pesa ki jouer na ya jouer ma kala tam susu aboka ngo ba ndoko ti ba pienga ba sokoli bia ba pienga na sale na mo vende pas bango na zaki susu na force te otokende na ngoli boso si botali ba kombo tonto kocha ngola force otozaki na ngai li passe un inspecteur force on ezaki susté to komaki penza faible so tali komba li passe na avo bayaya li passe ko polate po mystique mo avo bayaya saki te avo bayaya a gagné li passe na kisa li passe na pigeon li passe a yemoko donc a gagné la kisi na yemoko ba travailler bozo la wana bazo travailler bino quand le so ba kingo na butu bazo binela biso bazo ngana bungisi soki combien de décalé wana do bazo yiba biso ba donc na biso ezaki mystique ba kombana donc suite au poli en tout cas Congo to lo baka pona ko lo baté tant ozo critiquer que la reine Shakira au pola qui mituna na sala qui n'est pas la reine Shakira effort ni na sala pour la reine Shakira gagner na sala bato o ba mande ko benga en tout cas la reine Shakira au numéro sala qui bo sala bo na bato ba la reine Shakira ko bina ka mingi te na ring sala mingi technique et na bato msusu bon merci na binonyo so bande ko pesa nga na baki ke ko sunga mutu et ça ka mbongo te pe conseil oyo bande ko pesa ngai bandaki ko motiver ngai ke na bunda kaka bien ndenge na bande ko bunda bien banane bandeli ti na 17e combat 18e combat soki nazo boya na polité baganyaka mutu na kati ya 4 poteaux mutu soka za na ringi nde baganyaka mutu nga na bundi combat papa selon ngai na image nazo ba ke kombe sili na bandi pe ko binza batu na bendi batu nazo binza batu e mona ko ba kati nga gilette na ko ina se to no tema bakati na moni li pasa ya simbinga telemisinga asalinga prière tant no tourner be pour bakatinga gilette bon na éviter sur les tricage to tricage elle passe ça sur venir na bon na éviter place na na mona ngo flou mais tina pola ki pe comment na mona ngo flou mais nga il passe un inspecteur tout ça qui même moral en tout cas moto akolo baké Shakira traiga qui il passe traiga qui Shakira ça te margué tout il passe na ba président la fédération baza famille ba famille sous donc moi notre bunda qui na ata petite sœur propre ya ba li passe mais il passe pas si ba gona mutu asibe na mtu afa gilette après tant asibe mtu mo gilette koti bon wana nde na mona ki na vidéo bon
wana nayebi te soki tricage ezalaki wana to ezalaki pete nayebi te me tozalaki lipasa na dule mabaza yana leki donc toloba président fédération lipasa papa leki propre ya kobamba te na logique peta musu pe na chambre bataki wana bango banosa bakanyo musu ndenge musu wana tolobite ebo msuza ki babimi bango monga atika na kati na lupango na tika na ndako bomba bimi na bona papa we mama mwana solo na bando ko solo na ebite bomona nga na sele émission na Ilia na zaki ngamoko bomba zaki te baba babimi na papa we mbabona ebite wana siko na lobite ke eza bango nde mtu basali bongo na bwana na lobi ba bango wana nga vraiment na sele émission sa polémique na polémique na batute nga zo ngane polémique eya pour na bombarder pour le moment. Non, oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, la reine Shakira. Est-ce que vous connaissez ce que moi bakachera ta misatu o ko pesa merci mingi ba o ba soutenir kiyo tango za kuna banda boki mo ba kisi mo ba nini pona obunda. Mami baleto misatu moko. En tout cas vraiment ya liboso champion Magelor. Champion Magelor to bomana na biso mais pona mboka penda pona bendela mboka en tout cas pe Magelor a telemaki ya bana obenga pe na téléphone Shakira ndenge za boye kende luka kota wenje kende place boye omone loko boye zwa sala boye. En tout cas champion Magelor merci beaucoup vraiment na makambo na ndenge a motiver kingai en plus ba numéro belé pe na banda ko sala ye pina ndako lo ba boye. Merci beaucoup na yemoko Malema Jesak Malema donc était mon capitaine ya club Sukisa tant on a appris littéraire avec capitaine ya club nanga donc papa Malema en tout cas vraiment merci beaucoup na ba conseil pas mane pena ko conseiller nga mingi merci beaucoup na yemoko Django Mabende le disciplinaire du catch na catch ya Chango Django Mabende mon papa donc azaki vraiment tout le temps ko benga ko ba santé nanga ozaki important moi nanga santé na ndenge nini lelo la muki ndenge nini bwana komba lelo te papa to na kombo ko sa numéro numéro wana te benga ba collègue na ba féticheur po ya féticheur te benga ba collègue na ba féticheur muka numéro moko makaso sala msusu munu bengi pe ba peso ba numéro msusu te cheki lelo sala numéro boye sala boye o no sala ki ezaki mo makasi lelo sala o eleki lelo lokosa ki ya makasi mingi ba ebi ke o sala numéro makasi sala lo numéro pete o compliqué bango calcul donc en tout cas vana zaki diriger et pas ya ba collègue nange belé awa na kati ya RDC ba bandai ko benga ba so pesa bon na ebité ba tu lokola papa dans super Angoluma super Angoluma merci beaucoup Sinarambo mon pépé bon merci beaucoup pour bandai pe ko benga la reine Shakira en tout cas les kinanga itala boye sala boye et puis ba nya na seka ki partenaire moko lobi Shakira na moni nya te na moni pipate na moni boye te Sinarambo alba ka to peso boye na moni yango te ndenge nini bon to côté de na pont ba jouer manio ce ça qui déjà neutraliser loko mo za suna makasi pona et bongo lisa police pa pesa ki te lisa pongi ya mbinza Isapa mbinza bon ya lo ba nangi lote. Abelote. Bon, ya ba nangi lote. Merci beaucoup. Et pa ya yemoko papa nanga kasa luindula oyo abota. Mete kasa yepinda wa papa bimisa nga kachia muta bota nga. Nga kasa ongo pesa Mexique ka muta so ba kongo nani? Libera. Te ya ba Congo nani tata mpoya te poya za pemena te tata mpoya na zena numéro na ete tata mpoya kutu na zena groupe na boa kilo vraiment bo musika te ye na zena groupe na ete alongona même na groupe na numéro na ete alongona bon waya maka msusu yo za ka bolo pila TV atika makamba ye nanga abenga ngate wana vie nanga père nanga mama tete moya ya donc na lela bino fort mais makambo komba nanga international abenga ngita sala kilote donc merci soki na kobo sanate et pas il y a Begrave à ma tête merci beaucoup abandaki ko benga pe ko landa nyonso oyo bandaki ko leka na kati Angola papa nanga mazo 5 fois champion abandai pe ko benga ye penda benga kitina zo ya na nzela abandai ko benga ka Shakira mwana ngai position kuna ndenge nini bokomi na niveau nini ezo leka ndenge nini yango na ndenge na besoin na ya mbongo te ba pelu wana ba encouragement osimbe bendela ya Congo na bana mona siko ke Congo zo landa ngai mwenda pesa bandeko na nga soni ezate
nazomona ke te naza suivi bakatie fi lo na poli bakatie bakolela fi na poli na kopesa bakatie pasi mpona mpe bango pasi te il faut na sala nini donc nando asala mingi basentiment na bango donc oyo ndambo mpe bandaki kobenga nga bango wana oyo nabosani bon katiara nobenga nga mpe susu te Super Aigle, bide natika lo bien. Super Aigle. Super Aigle. Super Aigle ya moto. Donc yé penda banda benganga Shakira lobby obundaki mabe. Osala ki boye pona nini, bongisa sala boye. Donc Super Aigle banda ko benganga so contrôler na bata ya komba. Yé penda ndo psanga le numéro sali lobby en tout cas sali faux numéro, le lo bakisa sala ya boye, zongisa ya boye. Super Aigle banda obenganga. Wana alobika ba vérité donc tona mingi ya koloba mingi fibo mais geto azoki matanga pe na sima merci mingi fibo mais geto matanga otika kinga to bande ko binganga la kan Shakira biso to bana tout va changer nangida yoka sango tant pe makelele zo ya na RDC zo psanga en tout cas Shakira na minute pe na RDC to zo yoka yo ke musala e sala boso se boyika boyiko ya mwasi boyika ya mwasi nga si boy te ya mobali na ya mwasi po ya mobali penza bande ko benga tandis que sur l'année chaque fois état que directeur technique nani ni bacha ko classement wana fait ba bon sa boy boyika ya ngola nde ye penda mande ko benga ngati sanga keba na ngola na kwa boye ko nyata te kwa boye nyata simba boye encore simba te ya pesa kinga grand féticheur angola ya na pesa nga tous les stratégies za ki na ngola en tout cas merci vraiment na batunia sauf que moi na la phénomène de Dieu na tout ça équilibre on penda bando benga ke mama forcé na mwana nga prince qui dit la MK champion d'Afrique bande penda obenga bien yo makamba M4 osola comme si yo ozu bana au pays bakisi akende akomi champion akende akomi to osola aussi madame oui je m'appelle Maboko Nzambe to qui vers fin émission l'autre va être osola mingi to beta polémique oui que ba fingi ba lobi comme na ebele mais l'autre tout makambo ate pona bobi ke ngai musabo tindenga na tuna ka ba question mais le quoi to va être osola makambo ya Angola to beta no lisola Angola pour to chiter l'émission biso to tuna la reine Shakira siko lelo. Bon, baganya qui on ndenge bango ba lobby parce que pour voir que baganya qui était mais ce qui va bien ba combat retour réaction combat retour exacté to bozo zela ba producteur to ndenge. OK, normalement tozo luka ba producteur pour nga na senga ki ke combat ata combat aller oyo na nga ki kombeza na terrain net o to bunanga na jurema na linga ki te to bunana jurema combat aller ata combat aller oyo to bunanya ti pa na bango bongo na sepela kité to bundata na stade to bundata place moko boye to ko longwata na kati ya Luanda to bundata na moi province na bango ba province belé ya bien pe ba pe na ba salle na sanga to bundata na ba province mais to bunda kité to saki ke to bunde pa na bango selon ngai ezaki pe makoki ya président ezaki pe président sala ki o esengela ki asala na minute wana po président zaki organisateur te manager a combat zala ki maregetu asundola ki na combat na combat bon na ki makambu ya ye na manager parce que manager ko kai ko réagir bongo pa na bisote il faut qu'il y ait un bisoto qui est bien tina suka po jour mususu atanga ite ozana posa ba clés pe mususu na soko bana ko zala ke soki yena organisateur simbita sundoli ba elema et bando salama to parce que wemba zaki maele tembe botelenga na Angola mais oui to ngato telengana mais na moi ki bozoki moi logo mais oui akipaki biso te na suka vraiment président wemba merci beaucoup papa yoza papa oza papa je m'appelle Maboko Nzambe makambo ebembi de titi liongi mokonzi na ngai titi liongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka naloba te bandeko toyoki ndenge la reine Shakira apalolaki bolimbisa mpona son tour wana ekimaki vraiment tozosemi noko kapa boyoka ndenge makambo alobaki bato alobaki nini alobaki amoki boye so ekimi ntina suki émission en tout cas tozongisi boyoki ndenge son elekaki pe makambo alobaki vraiment na nsima na yango tozozela kaka combat retour soki ekozala to ekozala te toyebi te mais tozozela bamesene bato bakotia bambongo mpona combat wana ebundama vraiment mingi ya kolobeza te batia biso mwa combat moke ya la reine Shakira pe ebongo tozongo na plateau na biso afu je m'appelle Maboko Nzambe makambo ebembi de titi liongi mokonzi na ngai titi liongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka ngai Shakira boya nyongo nanya boya nyongo la reine Shakira boya nyongo nanya boya nyongo mwasi ya toi makiki boya nyongo
aboya nyongo pona nini abeti tala bato ebele ndenge alalisi bango motulu kuba bete we aboya nyongo mwana mwasi aza mwasi ya solo to aza mwasi ya kindoki ebele kasi nayebi te vi ata na biso babike baosinyalinga na kata émission mpona ta esi eleki nayokende kokata vraiment émission na ngai ya solo vraiment na mingi ya koloba eza te vraiment nayebi te soki naloba nini donc batela biso na komba moko mpona nakita na émission na nga vraiment vers fin ndenge babifala mpona yo moko émission oyo likomba oyo elingi otela biso à vous. Je m'appelle Maboko Nzambe makambo ebembi te titi liongi mokonzi na ngai titi liongi edingo paloli bango na ndenge moke te toleka Babetio mafurulenzi somboli bobo basombo kwada nzambe chakudi kongo yele 1 2 3 baliambua bakoma bakimbo bazankendo balianyau bakoma bankende nsoko dentu le katero expérimenté elenga alivinga santi mio le pesima à la présence de la fondation Papi Makotiolo, Baladi Mokonzaza Anditoko, Bakontinue Babazaraga Malamu, Nebazimbo Bazankendo, Babeta Gabankendo Soko, Madama Yamandezo, Rapido, après ce combat, Helicot, après ce combat, Raiden contre Simpson, après Simpson, Simolite au combat contre. Préparez contre le combat symbolique immeuble. Yaya, toke bakoma feti tomo anina. Biloko ezalaki makasi te boyako ya mama. Tolungo moka. Maître Blanchard. Oh. Mama na mai ko bloqué. Yaya mo
le président du Catch Club Kassavoubou, François Finesse. François Finesse. Après ce combat, 2, 3, 4, non, on a coupé. 5, Soupe Nyanga. 6, c'est la fin du combat. C'est la fin du combat. Victoire de Guingo Papantendo. C'est la fin du combat. Zingzong, rapido contre Alain. Après Raïben. Le bonus contre Tuloko Yapo. Je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. côté le problème et bandi pe côté le problème et soukisi ezande awa kasi na lobike na komi na suka émission na ngai pona lobake mingi ya koloba ezate vraiment na koboka na kozonga boete sana boka mabanga kasi na boki mingi mabanga oyo na bandi ko banga vient na Prosper bakine mwana Dallas ya Tongo vi Prosper bakine babi
Vraiment, ceux qui n'ont pas fait pour bakine na raisonner ma vie. Chanel bakine tel père tel fille motema etata pe ya mwana pe limo santo ba kokana kasi na suka comment nani ah Bwinetelo nzoka ceux qui n'ont Bwinetelo nzoka mwana bi Melicia aïe na bobosa na teko ba Melicia pour na temps na bi Melicia bien ko comprendre kakati et bon ceux qui na lobi na boka na boki viens kitole mokonzi ah le soke fula on a été mafumbe di viens kitola mokonzi kasi na bosa te ko bake na boka nani côté boza bo sepeli bokangi na boki yo kaka na boki yo na mawanzambe ya fodingo male kutimie na boki yo na mawanzambe ipo na bila mawanzambe yo mo toza ipo na bila mawanzambe vraiment na bosa te na bibongo na bi la gazelle edi ngindi la gazelle papa social ya okoto zali yangwana pe na bosete ko babongo mana lo banini na zo rappeler bino pona na succès mission kasi toza na ma ko bisa bino ke ebele ba ebie ebele pe o ba boda mi lelo ba ebie te me biso to ebie to lobi Jacqueline maître Jacqueline Katier moko oyo accomplir ki edingwe tina suka auti ko kufa pe atika ki biso na semaine oyo kaka bakunda ki lundi. Vraiment, et ça qui se passe à faire na matadi, maître Jacqueline, le quartier le plus puissant, il y a matadi, oyo a compliqué qui est dingue vraiment makasi, combat oyo ebundamaki makasi na stade oyo, et kota ka battre belé stade nganga bukana, Jacqueline contre champion et dingue moto ngenge, Jacqueline a kufa ki atriki biso, mokolo ya semaine passée vraiment mokolo fixe na zana ngote, mais nabi ka kunda ki bongo lundi, champion local zaki tina matadi. Tout le monde bilili, moi tout ça bilili, les lots vraiment exacté pour le temps ici et qui est mingi. Car si bani copé va sala qui veille mortuel à wananjili et belé va balala qui wana mais biso to gagner mata di kota la vraiment parce que biso to gagner tina sux vraiment bolim bisiato na hotel de image mkolo mususu kasi wana ndeza mawa biso na kati na bino na rappeler ko ba ki na bandi ko boaka mabanga ana kini papi ndonga le voyage exacté biso nyonso to kende wapi na sima ya derrière Gabé Kindembe honorable hein fiti honorable mais babi ke ye mwana bakoko batika déjà et si aponama na déjà botika ye aleka nzela pona moamba na sima na po ya saka ba loka malamu ebele Gabé Kindembe pela bosate ko bongo na boka vraiment nani susu na boka la jeni chotet na boka susu nani na boki Beni soki nani soki Beni nani na éviter so masuka soki Beni soki nani na éviter Beni na boaki libanga vraiment na boaki yuyu mama na ndoi na boaki libanga Francine yuyu mama na Francine na boaki libanga kotazali bana tu yanga bangoso modo babi babele toujours bana ngaba ngoso modo tala bana ngaba ngoso modo ngabo limbisa na fana kana matete na ngaba na lemba na kinkole na combien chasa na mbinza na pompage nani bino nyoso pa yoza ka bongo silikyo na champion na kama na ngaba te na mwana ngaba te o champion na kama kinkole te na kama kinkole te champion na kama na chango te na mwana mwamba te na mwana lukunga bon na mwana kin biso tuba na kin ngoso modo lo sako na bino kasi so ina lobi vraiment mingi ko beza te na lobi ke na bani ko ka biotechnique na mobimba na bwaki bongo après biotechnique boni mbisa te ko mi ko bisambangu na université méthodiste na sima parler du peuple numéro 1 université méthodiste dana te ko mi ko bisambangu ko sala biso bien makasi kasi na bwaki bongo vraiment biotechnique na bani ko boka mon DG Titeliongi DG na ngati Titeliongi yo yango na vraiment PDT papi fala na bwaki libanga kasi Miranda Joseph Weljoye Yozike Jonas Maza Charles Leke et Benjamin Mosiboni ingénieur Didier Mosiboni kasi na bwaki Diane Omoi mwana onzala bagenge mikolo pena bosa ko boka Christian Matissa te makasi Christian Matissa pena bwaki vraiment na bigo technique na ngambo baba mwana Pasteur Bon Bomalika Berger Etienne Bokopolo Fatit le sako bana tout ya révélation côté ba prière champion local ya makati pona ba coup de tête ba quartier ils ont été centre évangélique la révélation Mokari à 12 bis na baki Biramine Kamba motema ya ciao.